Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye. Après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lux eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Yabina yango bolinga mingi info lingala journal peuple tika ete to fungula yango na ngambo ya chambre basse ya parlement pour na kotesa binu ndenge plénière ezalaki organisé mardi 11 avril na salle de congrès ya palais du peuple na Bokambemi ya premier vice-président ya assemblée nationale André Mbata et pa yuapi proposition ya loi pona oyo etali élevage ezalaki déclaré recevable pe etindami na commission ya environnement héritier mapindemi azalaki dans la compte info lingala. Opposition ya loi oyo ezali kolobela élevage ezalaki déclaré recevable petindami na commission environnement baeli nationaux se retrouva qui na plénière mardi 11 avril 2023 na salle de congrès ya palais du peuple na Bokambemi ya premier vice-président professeur André Mbata plénière oyo ezaki 2 points na ordre du jour examen pe adoption ya proposition ya loi ya ba principes fondamentaux pour na élevage examen ya rapport oyo ezali kolobela proposition ya loi pour na création organisation pe fonctionnement ya ordre ya ba géologue ya République démocratique du Congo député national Annie Mumbunza auteur ya proposition ya loi oyo ezali kolobela ba principes fondamentaux pour na élevage à présenter économie générale ya loi na ye conformément l'article 123.14 ya constitution ya RDC natina wana ili oyo atelisaki ke secteur oyo ezali organisé na arrêté interministériel agriculture finance numéro 188/2013 ya le 3 septembre 2013 oyo ezali kolobela fixation ya ba trop de droits ba taxes pe ba redevance nyonso oyo esengeli bongo kuyeba na kozwa en tant que matière na domaine ya loi secteur ya élevage esengeli te ezala régie na acte législatif non réglementaire natina wana initiative na ye etombaki na moment moko ya malamu po eyeba na kozala bongo débattu bosimba ke débat ezalaki batalisaki makambo nyonso par rapport ya loi oyo na étape ya débat 19 demande ya parole ezamaki Jacques Njoli premier intervenant a dénoncé ki problème ya chevauchement na texte oyo na niveau ya belema
ya réglementation entre pouvoir central et pouvoir provincial pour na ye commission esengeli asala toilettage na ndenge ya malamu pour na éviter makambo ya mabe ba misusu pe bapesaki point de vue na bango pour na kotalisa ke ezali texte moko ya kitoko pour na wana esengeli ezala enrichi élevage ezali réglementé proposition oyo ekwe na ndenge ya malamu ndenge député Kambale alobaki na ngambu na ye Gary Sakata a proposé que auteur ya loi oyo asala distinguo entre élevage industriel pe manuel na suka loi oyo ezalaki déclaré recevable tindem na commission ya environnement tourisme et ressources naturelles pe développement durable oyo akosoumettre yango na plénière après toilettage. Na masongo susu basimba ke commission électorale nationale indépendante CENI na Mokuse a outi ko clôturer mercredi 12 avril 2023 ba opération ya identification pe ya enrôlement na ba 3e ère opérationnel bolanda ba détail nango elongo na Stéphanas Kande pe Héritier Mapindem. Commission électorale nationale indépendante, CENI na Mokuse, bazali koyebisa opinion publique, fermeture ya ba centre d'inscription, ya aire opérationnelle 3, et ezali ko intervenir mercredi 12 avril 2023, nangonga ya 17h aire locale, ndenge communiqué de presse numéro 18, bar CENI bar 2023, ya le 30 mars 2023, ezali kotalisa, ndenge e accordaki période ya récupération ya 10 jours, kobanda le 2 kino le 11 avril 2023. Natina wana ba membre ya ba centre d'inscription ya aire opérationnelle 3 bango bazali teni qu'observer ba procédure nyonso oyo ezali pour la distribution ya ba jeton et pas ya ba récurrent oyo ba se présenta ki na ba file d'attente mokolo ya suka boye natina wana balobi compte tenu ya ba difficulté ya fonctionnement pe ya sécurité oyo ba kutani na yango na période ya récupération na ba centre d'inscription mososo nombre ya likolo ya ba récurrent na ba file d'attente na quelques centres d'inscription pe bato bazwa ki ba jeton misusu ekozala distribuer esengeli bazwa yango progressivement ba province to ba pays ya aire opérationnelle 3 oyo bazali concerné ezali Bazwele, Otuele, Ituri, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Chopo, Canada pe États-Unis d'Amérique. Pona oyo etali ba parti to ba territoire mosusu lokola ya Masisi, Niragongo, Rutshuru na province ya Nord Kivu, ba mesure particulière ekozwama en fonction ya évolution ya situation sécuritaire na ngambo wana. CENI azali kosenga na ba Congolais pe ba Congolaises nyonso oyo bazali kovanda na ba province to pe ba mboka oyo baye bana ko saisir occasion ya suka pe azali ko rappeler bango que remise ya ba jeton ezali ya ofele asengi na population baye bana ko telemela baye nyonso bazali ko senga mbongo ya ba jeton to pe ko luka ko corrompre to pe ko créer des ordres ba centre d'inscription pe ba oyo nyonso bazali ko luka ko perturber ordre public boye ba centre yango ya aire opérationnelle 3 ezali bongo kosala mosala ndenge esengeli to pe soki bozana besoin ya information bokoki ko benga na ba numéro ya CENI. Karana Masola CENI bosimba ke rapporteur adjoint ya CENI Paul Moindo na supervision managériale ya identification pe enrôlement ya ba électeur kuna na province ya Luala ba asepeli na suka na o etali bongo opération nyonso esalemaki lundi 10 avril pe azalaki déterminé pour na ko encourager ba agent nyonso oyo basalaki kuna. Stéphanas Kande Héritier Mapindem bapesi bino ba détail élément o. Mardi 11 avril 2023, rapporteur adjoint à la Commission électorale nationale indépendante Paul Moindo Moulemberi ayaki ko superviser local centre d'identification et enrôlement d'électeurs dans la province de Luala ba ye akumisi ba opération ndenge et salemaki lundi pe détermination ya ba agent nyonso oyo bazalaki engagé na mosala boye bango ba travailler vraiment na ndenge akosakana te kobanda le 9 le 10 avril 2023 tina 5h du matin na souci ya kosilisa opération oyo na respect ya procédure boye basali mosala moko ya makasi ndenge rapporteur adjoint a promettre ko détailler na hiérarchie oyo ezali kotala makambo ya élection a remercier moko na moko pour na détermination oyo bango batalisi alobi ke na province ya Luala ba tango ya komaki na 14h amonaki bato ndenge bazalaki
ayebaki te ke bakoki kokende ti na suka kasi ndenge mosala esalami moto nyonso ajoué partition na ye résultat emonani vraiment ya malamu boye bazali koexamine baka mosusu oyo bato bazwi bakarte te na ndenge clôture eyebana kosalema kasi ezali fe moko historique oyo ekotikala na bahistoire ya seni boye bango babandaki mosala le 9 avril mpona kosilisa yango le 10 avril na 5 heures du matin. Rapporteur adjoint alobi félicitations na équipe nyonso oyo batravaillaki na ndenge ya malamu. Alobi lisusu armée ya patience barequérant bango batondisami na esengo mpona kozwa bakarte de lecteur na bango pe oyo bayaki koluka na ntina wana ezali kotalisa ke bainscription eleki vraiment na ndenge ya malamu bato nyonso bazali bongo motive ya koobserve makambo nyonso boye rapporteur alobi aremercie baagent ya seni pe baoyo nyonso bazalaki na sécurité na basacrifice nyonso oyo bakonsenti mpo na kosala na période oyo ya enrôlement organisation ya baélection ezali koconcerne moto nyonso pe bato nyonso esengeli batia loboko na pate mpo na makambo etambola malamu. Na so mususu osengeli koyeba ke audience ya honorable Mwanga Chouchou na prison militaire ya Ndolo esalemaki mardi 11 avril po na koyeba mingi bolanda ba detail nango elongo na héritier Mapinde. Ministère public a salaki rapport mardi 11 avril 2023 liboso ya cour militaire basiégeaki qui na prison militaire ya Ndolo pona ba effet oyo ezalaki saisi na ndaku ya uli ya Masisi epai ya agence nationale ya renseignement en air na Mopuse ba considérer l'objet oyo ya accusation oyo ezalaki sous examen mingi na coffre fort ya honorable Mwanga Chouchou na rapport ya ministère public batalisi ke bazwaki 42 munitions ya guerre oyo ezali ya accusé boye bakobaki rapport na bango ministère public alobi ba découvrir lisusu ba effet ya Mwanga Chouchou quelques preuves oyo ezali ko confirmer ke ili ya Masisi azali membre ya diaspora rwandaise pe actionnaire ya compagnie d'aviation nationale rwandaise oyo babengaka Rwandair. A document mosusu oyo justice azwaki etalisi ke Mwanga Chouchou ye azali promoteur ya ba projet ebele ya développement na Rwanda oyo ezali ko justifier ba voyage na ye ya ndenge na ndenge na mboka ya Paul Kagame. Ba allégation oyo nyonso ebwakisamaki epai ya concerné ye alobi azali congolais azwana no ba relation te elongo na ba autorité rwandaise ye azali bongo na nationalité congolaise papa na ye azalaki d'unitaire pe élu lokola membre ya conseil permanent avant indépendance kuna na mboka Masisi. Boye dossier mosusu ekokaki ko enfoncer ye ezali bongo ya bagarde oyo bazali bongo commise na installation ya CNS na Rubaya na Masisi na Nord Kivu seno ba enquête ya justice batalisi ke 40 éléments ya police oyo bazali déclaré na sécurisation ya installation na ye bazali bongo batuti na ngambo mosusu bosimba ke coffre fort oyo ezalaki pe na quelques effets personnels ya député elongo na mwasi na ye ba bien ya mwasi na ye ezongisamaki epai na ye kasi oyo retenir attention ya ministère public ezalaki lisusu 11 passeports oyo batrouvaki na kati na yango 3 passeports diplomatiques pe 4 passeports ordinaires ezali yango nyonso ya honorable Mwanga Chouchou PD passeport diplomatique PD ordinaire oyo ezalaki établi na kombo ya mwasi na ye pona ministère public rapport oyo eye ko chargé député national Edouard Mwanga Chouchou na infraction ya détention illégale d'armes de guerre participation na mouvement insurrectionnel ndenge oyo bazali kosunga insurgé pona espionnage na RDC détenu mosusu oyo bakangaki pona même dossier ezali commissaire principal Moshali Roi oyo azalaki accusé pona trahison. Parti défenderesse na ngambo na bango balingaki ko lancer na débat après avoir koyoka en détail rapport ya ministère public ba solliciter na haute cour militaire ba pesa bango délai moko suffisant pour bayiba na ko étudier rapport oyo basengi na ministère public a se confirmer na règle juridique oyo ezali kotalisa ke cour azalaka saisi na rapport ya ba service te kasi cour azalaka bongo saisi na ba épreuve pour na procédure en flagrance demande ya haute cour militaire ba ko examiner pe ba ko se prononcer na prochaine audience oyo ezali prévu vendredi 14 avril 2023. Le rapporteur ya journal Peuple pour la Peuple Info Lingala ba kutana kina président ya dynamique de jeunes musulmans pour le développement mwana mboka Dando Juma oyo alobeli finale ya 3e édition ya concours coranique na bango oyo ekosalema mokola dimanche 16 avril na 8h30 kuna na mosquée ya Citas na Barumbu bolanda
na reportage o. Au total, 80 jeunes de Bazalaki inscrits na 3e édition ya concours coranique Oyo dynamique des jeunes musulmans pour le développement na bokambemi ya président nango Dando Juma Oyo ba organisaka yango chaque année et pa yuapi balansaka appel nango na ba école islamique nyonso ya Kinshasa nde ya 2023 Oyo sur 80 candidats kaka 25 nde baleki na finale pour la transparence ya final bakosala yango na mosquée Citas ya Barumbu liboso ya ba imam ya Kinshasa na ba ambassadeur musulman kunande le premier akozwa cadeau ya motuya pe bosengeli koyeba ke parmi le 25 candidats oyo nyonso bango bauti na 4 groupes oyo parmi les 3 premiers gagnants kati na bango bakopesa pe bango ba cadeau na yango ba musulman nyonso bobengami na finale ya concours coranique oyo dimanche 16 avril na 8h kuna na mosquée ya Citas na Barumbu pona ko encourager bilenge oyo na micro ya Info Lingala boyoka président ya DJMD Dando Juma ndenge atalisi Bito kubenga ba musulman nyonso ya ville ya Kinshasa papa mama jeune fille jeune garçon baya ko participer na concours wana pona ko encourager bana basala effort année ya sima ba multiplier effort na bango bito kubenga ba musulman tout ya ville ya Kinshasa baya ko participer na concours wana dimanche. Congo pour Christ CPC la Mokuse et le évangéliste international Jean-Oscar Kiziamina Kibila bazako bongi sa mobangé na campagne d'évangélisation na stade de Martyrs. Aïe! Ndeko ya Congo! Est-ce que Soyoki Sango ya CPC 2023 Congo pour Christ avec l'évangéliste international Kizamina Kibila, Jean-Oscar, l'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka, CPC 2023, grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malam du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir à 12h Ngenga, dans le stade de Martyrs. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour la mboka, et prière pour la famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international, Kizamina Kibila, Jean-Oscar Alobi, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade de Martyrs. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo et Zoami, na croisement Capella et chaussée de Guimoueza numéro 8, quartier Yolo Sud, commune à Kalamou, référence Maître Taureau. Ah! Pour la CPC 2023, Ghana Zangate. Dans le cadre de 30 ans, il y a société, il y a aviation CAA, ils ont composé dans 99%. Il y a Congolais Info Lingala Lelo et Meki qui présenté bino ba cadre pe directeur na bango. Namboka na biso balobaka mwasi atongaka mboka te. Lokuta ba responsable ya CAA batalisi ke adagio nza lokuta makasi pona CAA mwasi azali kotonga pe kovandisa ndako pe azali koveye na croissance ya ndako oyo izali bongo CAA. Ali Odia Mulumba ye azali bongo mingi mpenza koyeba na kombo ya mami Odia Mulumba ye azali chef comptoir ya CAA na ville ya Lubumbashi mingi mpenza na Okatanga ye expliqué bongo évolution na ye personnel na kati ya société oyo. Nakotaki CAA na 2010 mais ba engaganga na 2011 toloba nazali na 11 ans et demi na CAA donc 12e année na yango. Nabandaki na CAA neti agent comptoir
Après wana na yeko comme agent call center. Et puis bakonzi ba yeko non call center vaut mieux tika na Kinshasa ba supprimer service à call center na Lubumbashi. Nazongi agent comptoir, agent check-in. Et puis na performance ba yeko matisanga na yeko comme chef comptoir. Musala ya chef ya comptoir ezali bongo nini? Chef comptoir oza misala ebele. Il faut qu'on vérifie le vol, est-ce que vol oyo kozala, vol oyo kozala te, air ya vol, est-ce que vous avez combien de passagers, checking et ruban de air nini. Donc les années ozala musala ko sunga batu, ko sunga ba agent, na ko sunga pe compagnie. En fait, je suis plus en contact na ba agent et na ba client pour na ko nazaneti nazo représenter compagnie. Pour ngani naza en contact na ba client. Alors il faut vraiment nazala nyonso wana pona koyeba client soka za na problème soka za na mbeba il faut ko sungaye ndenge nyoko kiko la kisaye ezamba misusu baya kayebi na ko voyager te il faut sungaye ou la kisaye comment il doit s'y prendre wapi ko bandila wapi ko sukila 30 ans ya existence ya CAA nini ba agent bango moko bazali ko pesa lokola likanisi pe constant nini basali par rapport ya évolution ya société na bango. Société ezokola parce que d'abord bakolo société ils y ont mis du sérieux. Aviation eza blagité. Aviation il faut d'abord bolinga musala na bino. Soko lingi musala na o en tout cas beaucoup évoluer bien. Toyebi ba compagnie belé ya na Congo mais il réussira te pourquoi parce que bazwaka musala na bango sérieux te. Nous malgré tous les cas baton moko difficile makasi na CAA o tozaka ko voler na avion amike o babengi ba Fokker 50. Mais avec les bakonzi autozaki na bango bakokaki ko maintenir aviation et puis programme ya ba vol nous avons tenu je crois si j'ai bonne mémoire en tout cas to betaka ta 1 année 2 ans tozo travailler kana Fokker 50. Donc soko lingi osala aviation il faut d'abord olinga musala na yo et pour tia sérieux makasi na musala na. Boyoki pona ba blatiner aviation ezali passion pe bolingo ya aviation esangani bongo na bolingo ya Congo dezali ko motiver bongo ba responsable ya CAA ba continuer toujours ko investir pe basala ke CAA ezala toujours parmi ba société ya minene ya mboka oyo pe mingi penza ezala bongo leader na mapata ya RDC mokako soa na CAA mingi penza na politique na bango ya kopesa mwasi place o esengeli parce que pour na CAA mwasi azali bongo base ya développement lelo to mondi bongo résultat mwasi azali à l'aise pe azali kopesa meilleur na ye. CAA vous êtes trop amouriste de la RDC et des Congolais. Mwana mboka Victor Bosoku Ekaka asalaki mama na ye surprise moko mokolo ya anniversaire na ye epai wapi mère biologique na ye Aline Bota akokisi 74 nyonso esalemaki kuna na Binja Pigeon Edi Imbani azaki kuna na compte Infolinga. Cérémonie haute en couleur oyo bozali komona ezande surprise oyo mwana mboka Victor Bosoku Ekaka asalaki mama na ye Aline Bota Cruz Cardos oyo akokisi 74 ans yango esalemaki na présence ya batu ya ndenge na ndenge totangi bana na ye bandeko baninga pe bakoko na ye kaka ndenge adage moko elobaka elengi ya mokili bimasuki ya pembe omona bakoko na boye ya mama Aline kuna na avenika nanga na esika oyo esengelaki basala ye surprise ezalaki nde somo tango akomaki kuna akamwaki makasi po niveau badekoraki yango vraiment ezalaki somo ebongo tango akitaki baloyembo bakelelo pe mabina nyonso wana esalemaki pona kosepelisa ye.
temps fort ya fête oyo ezalaki tango bayelaki ye bakado ya ndenge na ndenge kobakisa kado ekuba ya mwana na ye Victor Bosoku boko imagine te bino moko botala ezalaki nde kado ya mutuka Jeep marque Toyota hybride nouveau modèle oyo ba fabrika yango na 2021 pe mise en circulation nango na 2023 veut dire eza ya mombamba mbala moko mama Aline Bota akangaki motema te sur place akotaki na voiture pe bapusaki yango mbala moko. Ensemble avec ma femme et to organiser yango pour esalama ndenge esami lelo. Papa akufa na 61 ans, maman zana 74 ans. Eza facilité ba maman baza bénédiction pour la bana. La ndenge ya bateli biso totangi ba classe tokoli lelo. Et nyoso nga naza nango ona yekoli eza nde grâce na ye. Bokanisi esili nono bande kobonzi milanga gato eliamaki na ndenge ya kosakana te na nsima nango ba musicien chrétien pe profane accompagné na ba comédien bayindisaki mabe. Tozanga ba communiquer moko awa bolanda ba lecture nango. Direction générale ya Info Lingala, journal ya peuple pona peuple, bazali ko recruter ba journaliste pe ba marketeur, ba nyonso bazali intéressé pona kosala mosala na Info Lingala, bokoki koleka ko déposer ba dossier na bino na avenue Bokuma numéro 32, quartier Matonge na commune ya Kalamu, référence Bibi Play. Depuis ba dossier et bandaki depuis le depuis le 10 avril, P. Ezali Kokende Kosila, le 24 avril 2023. Boui binonyonso bo sepeli kosala na Info Lingala, journal ya peuple pona peuple, bokoki pe ko benga na ba numéro oyo 089 981 63 47, topé 09 98 71 93 52. Communiqué oyo ezali signé et pas ya directeur général ya Info Lingala Micho Olenga Kunga. La lola ndelo yembo ya boye yembami. Famille Kaila, Enoch Kaila, Fischer Kaila, Marceline Kaila, Jolie Kaila, Jason Kaila, pe Nathalie Kaila, Kapenda, bazana mawa kwebisa na bandeko, baninga pe baibai na bango nyonso, liwa ya papa na bango Kaila, Yvila, Victor, oyo azalaka directeur na mo amba pe promoteur ya complexe scolaire Kaila, na commune ya Kisenso, ya kufaki mokolo ya jeudi 7 avril 2023. Programme ya matanga ezali boui. Mokolo ya mardi 18 avril 2023. Veillée mortuaire et kosalema na salle babengi espace Ngilima. Na Ngilima 1, numéro 11B, na commune ya Matiti. Référence à Repemu, Mosika Tena école Lukeni, en diagonale na station Kwenge. Mokolo ya mercredi 19 avril, ndenzoto ya Mowei ekobima na mort ya hôpital Saint-Joseph ya commune ya Limete. Boye, messe ekosalema na paroisse Saint-Dominique ya commune ya Limete na 13e rue. Okundami ekosalema bongo na cimetière ya Nécropole 1 oyo ezwami na commune ya Nsele. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso baebaka papa Kaila Yvila Victor. Info Lingala, journal ya peuple pona peuple, et Kaboli Mawa, na journaliste et présentatrice na bango, Nathalie Kaila Kapenda. La terre dans le monde, moi je ne suis qu'un passager. Malema tokomi ko pousa na suka ya basango na biso héritier mapine mi asala bino info ya ba journaux. Mbute pe boye ibolamu na info ya ba journaux ya mokolo ya mercredi 12 avril oyo tofongoli yango na quotidien l'avenir confrère Abeti Masolo ya alignement ya projet ya loi Chani na session ordinaire ya mois de mars 2023 na Assemblée nationale akomi boye na une de père et de mère ezali kosala polémique na ndenge ya kosakana te loi Chani oyo ezali koningisa sphère politique ya République démocratique du Congo même ba étranger bazali kopesa point de vue na
bango confrère alobeli masolo oyo cardinal Fridolin Ambongo abetaki na RFI pona kotalisa polele ke proposition ya loi ya Tchani oyo ezali ko diviser ba congolais ekoki ko benda division pe ezali loi moko ezana discrimination pona kotelemisa bato mosusu ba participer na l'élection présidentielle te. Cardinal Fridolin Ambongo amoni yango mabe pe atelemeli yango na ngambo mosusu totikali kaka na journal L'Avenir alobi affaire coffre-fort ya Edouard Mwanga Chouchou ba découvrir 7 passeports boye 4 ordinaires pe 3 passeports diplomatiques boye audience ezalaki bongo mokolo ya mardi na prison militaire ya Ndolo epai wapi honorable Mwanga Chouchou azali kosambisama pona ba minduki pe biloko ya ndenge na ndenge oyo batrouvaki na ba coffre-fort na ye ba effet mosusu ezalaki ya madame na ye ezalaki directement remis epai na ye kasi ba munition oyo emonanaki ezali kotalisa ke Mwanga Chouchou azali kosala association na bato ya mabe pona kubundisa République démocratique du Congo bosimba ke haute cour militaire ako examiner pe ako se prononcer na audience oyo ezali prévu le 14 avril 2023. La prospérité alobi rupture ya banc de force elongo na Fayulu. Nouvel élan ya Adolphe Muzitu ba confirmer Adolphe Muzitu na tête ya plateforme Lamuka wana izali masolo et betamaki na point de presse oyo nouvel élan ya mwana mboka Adolphe Muzitu basalaki pona kotalisa ke Lamuka izali toujours dirigé et pa ya Adolphe Muzitu Martin Fayulu Madidi amilongoli ye moko na tina wana na ngambu ya Martin Fayulu Madidi pe Lamuka na ye bango batie professeur Kalele lokola coordonnateur ya sika oyo ako diriger plateforme Lamuka donc division to scission et monani déjà entre quand ya Martin Fayulu et longona quand ya Adolphe Muzitu président ya Nouvel Élan bazali koloba lisusu lubamo côté Lamuka est commis désormais mibale. Voilà na information oyo nde tosokisi info ya ba journaux ya poko ya lelo botika la malamu. Merci Héritier Mapinemi pour la info ya ba journaux tout conseil la biso ya ngwende pesi nganja na bouquet journal ya pepe pona pepe bandeko botika la malamu. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA
avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele ntimba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo mpe bapaya basepeli. Ah oui, c'est mfumu na ba innovation. Deuxième avion Airbus A330 yango ekomi.